Rétrospective solo la plus ya mokola lelo et bandi boyebi ke semaine ezala ki marqué na élément ya ndenge sélection et salami na fiston Péropé Surf Luzolo. Au lendemain, il y a tentative, il y a déstabilisation, il y a institution, il y a Mbokanaye, les garants de la nation, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton a participé à qui lobby l'équipe par visioconférence na réunion extraordinaire, il y a sommet, il y a chef d'État, il y a gouvernement et Sikawapi, banda qui kolobela sur la question état de sécheresse, pa inondation. Kasi d'entre de jeux réunis sous l'égide de Joao Lorenzo, président angolais et président en exercice ya SADC, organisation sous-régionale Oyo, félicita ki forces armées ya République démocratique du Congo pour na musala Oyo basalaki ndenge déjouer ki tentative ya coup d'état pe bakangaki auteur ya axe ya violence wana. Après tentative ya coup d'état Oyo et impliqua qui quelques étrangers, SADC a invité communauté internationale appuyer soutien na bango à fond na population ya République démocratique du Congo. Sommet ya chef d'état ya SADC a condamné qui fermement tentative ya déstabilisation ya institution démocratique na République démocratique du Congo pe réaffirma qui catégoriquement opposition na bango à tout changement anticonstitutionnel ya gouvernement. Sommet exprima qui également solidarité naye na peuple congolais pe a réitéré qui engagement naye pour na appuyer activement effort déployé na autorité ya République démocratique du Congo en vue ya sauvegarder intégrité territoriale pe souveraineté ya mboka ainsi que quoi assurer intérêt ya population naye. Natour naye, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton a exprimé qui gratitude naye na pays ya SADC pour na solidarité na bango na mboka naye République démocratique du Congo suite ya tentative ya coup d'état ya dimanche eleki. Yo Habitant ya quartier Bakongo na deuxième arrondissement ya Brazzaville balamukaki na tongo ya dimanche 19 mai 2024 nase ya lokito ya Masasi tiré selon l'autorité ya Brazzaville depuis ville province ya Kinshasa suite intervention ya armée congolaise sur Basayan oyo batantaki coup d'état baobi ekoyaki na 5 balabala ya quartier Bakongo oyo esalaki dégâts ya minene. Informé na situation, maire ya Bakongo a quitté sur place pour na kosala constat. Alerté, informé, nous nous sommes rendus sur les lieux où nous nous trouvons présentement pour constater, n'est-ce pas, et faire un état des lieux en termes de dégâts matériels et surtout humains. Nous sommes ici sur la rue Alexandrie, alors quelques dégâts matériels assez importants et un dégât humain. Ce sont les effets collatéraux de ces détonations, de ces explosifs que nous avons reçus en provenance de Kinshasa. Maintenant, vous dire l'origine, qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté, nous attendons que les officiels eux-mêmes, j'en suis un, mais la hiérarchie qui est là, maîtrise mieux l'information pour que les populations de Brazzaville et celles de Bakongo s'apaisent. Ce qui est important dans un premier temps, c'est de se rassurer qu'il n'y a pas eu mort d'homme, qu'il y a eu des dégâts matériels assez importants sur les habitations. Mais je pense que personne n'est mort. C'est déjà ça, Dieu merci. Et le reste, on verra. On verra et vous serez informés en temps opportun. Quelques victimes, il y a un projectile Oyo, Batalisa Kipé, Boye. À 5h30, j'ai entendu seulement le bruit. J'ai entendu seulement, parce que moi je dormais au salon. J'ai entendu seulement le bruit. Moi j'ai dit, ah mais ça c'est quoi? C'est le cartouche. Je suis allé réveiller la famille.
Hein, madame et les enfants, quoi, ils étaient dans la chambre, moi j'étais là. Moi je crois que c'était quoi, peut-être le tonnerre, moi je crois que c'était le tonnerre, c'était le hobby. Je ne sais pas si le hobby ou le lance-roquette, moi je ne savais pas. C'est la flamme qui sort de la maison. Je ne connaissais pas là où ça venait. Et puis du coup, bon, c'est là où je me suis senti que non, que c'est maintenant, c'est des coups de flamme, tout. J'étais au lit, je dormais vers 5 h du matin, j'ai entendu un bruit. Je me lève, c'est mon garde-linge qui était dispersé, j'ai senti une odeur et il y avait de la fumée. Donc mon premier réflexe, c'était de d'abord prendre l'enfant et de sortir. Il y a eu des éclats. Donc c'est la doudoune en fait qui a fait que, on dirait, a aspiré. Je ne sais pas comment ça s'est passé, en tout cas c'est... Du coup, les éclats ne sont pas revenus vers moi parce que mon lit était carrément en face du garde-linge. Et le truc est tombé en face là-bas. J'ai entendu seulement une seule détonation. C'est au moment où je voulais sortir de la chambre. Avec un brouhaha terrible. Et ça a fait un fracas dans la maison. La maison était poussiéreuse. J'ai essayé de tâtonner tout mon corps. Peut-être qu'il y a eu une blessure. Et je me suis mis debout, couvert de poussière, sans pour autant regarder en haut ou bien à gauche, à droite, peut-être qu'il y a quelque chose d'anormal. C'est là que bien après que je me suis aperçu que la toiture est trouée et il y a eu toute cette saleté dans la maison. Kasi senge boye bake outre ba perte ya ba bien matériel, mutu moko azalaki touché pe azalaki acheminé na hôpital. Yeke yo. Atako balobaka souvent na mokili oyo bato mitema mabe batondi makasi kasi sengeli boye bapeke ba oyo mitema malamu bazali. Lobeleki tolakisaki bino mama Koko oyo bazalaki kobengana na place Victoire po abandaki koteka na balabala kasi tala lelo oyo ndeko moko compatriote congolais alandaki élément oyo azalaka na mikili ya poto atindeli mama Koko mbongo po atika koteka na balabala pe aluka mesa moko na kati ya bawenze abanda koteka a continuer mbongo na ye bolanda lisolo neti kaka bozalaki ndeko moko na poto tobombi kombo na ye amonaki ba image ndenge mama nazalaki kolongola mama ndenge aza koteka na balabala ndeko wana abengaki na nzela na bino ba journaliste bokende pa ya mama apesa ye ba coordonnées pour que atindela ye mwa mosolo muke po azwa mesa na wenze alongwa na balabala. Mais mama ayebisaki yeke aza na mutu mosusu ya kopesa bakoordone te atinda epai ya komanda ye ayebi komanda na bango bien akozwa yango na maboko ya komanda nde yango moni ndeko wana mpe arealize yango atindi mosolo wana na maboko na ngai nde nabengi bino bomona ndenge nini mama azwi oyo bakaniselaki ye na bandeko oyo bazalaki na mitema ya mawa mpona koluka kosunga ke mama alongwa na nzela. Ntango mama alongwi nombre ya bato mpe ezodimine ya koteka na nzela omoni ke mosala na biso ekoresir epui tokozongisa bopeto na mboka na biso oyo eza ka exceptionnel kara oyo mutu moko batu combien bazali image wana mais ezaka na mutu moko nde motema na ye etindi mais eza teke eza mikolo nyonso ezali mpe teke soki oteki na balabala ntango baye kobengana nde bakotindela mbongo te tomonaka yango mpe bakonzi ya mboka bakonzi basalaka yango mpe mpona bato oyo bademini ere moko mpona kosunga ezali lisungi mais ezali te eloko moko esalemaka bongo baoyo baza koteka na balabala balongo. D'ailleurs, awa na Victoire déjà na sina longoli bango même maman asi alongwaki na ye balongwa na bango balongwa parce que pardon ezate balobaka mibeko eza mibeko ate ezosala pasi mais eza mibeko na tour na ye mama Koko pe abakisaki boye ngai nalobi na pesi ya bemerci na bapambola ye abakisa ye ebele na ye na kapitene bayambula nkama na nkama na nkama na nkama ngai na koteka lisusu na balabala te na place na lopori koteka na balabala pasi papa doki alobaki na ngai
soki navandi boye makolo ekokanga makasi nasembolaka makolo po agenda nakomi 86 bakoko 22 bokololo mibale mabuli bana nanga mpe babolika bakoteka na balabala nateki na lupoli nazoki nangenda kokulala bakanisanga ne mbongo mpona somaba biloko akoteka na jimesa. Ah oui, ndenge kaka balobaka na lopoto à quelquefois le malheur est bon. Yango oyo esalemeli Maman Coco. Bon, on va dire que yango osomba mesa olonga koteka na victoire na balabala okote sika oyo batekaka normalement. Bon, batindi yo yango est-ce que tole yango e yango bon na yo mama na biso tolingi yo mingi tolingi ozala malamu. Awa tokoloba kaka merci mingi na ndeko oyo asali geste oyo nzambe azongisela ye ya ebele boyinde ezalaka yeke yo nzambe alingi oza na bomoi milai. 99 jours ya moyibi baloba pe mokolo moko akozwa makaka esengo oyo bozali komona population azali ko manifester boye ezali po la police asali musala makasi bakangi mwana mobali oyo bozali komona babengaka ye Bébé Ntshor. Tozali awa na commune ya Mongafula alukami pendant des années amona na kate un grand cœur yeyo Bébé Ntshor yeyo akenda sango yeyo to récupérer ye ba premier bazali seko combien ko compter bango te mais to récupérer ye. Je vous dis que cette fois-ci oh ezaya ya suka ya ngoyo akobima lisusu te pe akomona na te o akenda libela na bato ya mibeku bako antoka kutia place oyo penza kofanda libela akobima lisusu te ndenge activer un renseignement donc bato kende ko sa renseignement après to eto frapper donc tozokanga bango la fois passée to kotinda lo ya 12 personnes. Avant-hier, tu as 30 personnes dans l'auditorat. L'objet, tu as encore 8 personnes. Acteurs, le lotoka, Moussa Bazalia, parfois les lundis, tu as bango tellement nyokoli population ya côté oyo nzela tango bazalaki ko kende na ye population ezalaki ko sepela po balobi akende kaka libela po na Mongafula pe bavanda pe kimia. Ça va couper ça mutakangi et trophée. Pas un trophée mutakangi. Nada innocente. T'es pas un trophée mutakangi. Akende. Ando koli ba mama. Bakalaka bazokisaka. Bakende. Opération Panthère Noire ezali koluka batu ya boye partout bazali to sengi pe na population ba dénonçaka bango po Bébé Ntshor alekisi atabino moko boyo kalisusu ba témoignage ya population. Avant-hier la culture soit Ah oui, bana Mongafula balingi justice esala musala nango batu lokola Bébé Ntshor boye bakende libela. Yaka nini? Car il arrive des moments dans la vie où vous sentez que la parole est insuffisante pour traduire le sentiment qui vous anime, car traversé par des émotions parfois contradictoires.
Aussitôt élu avec 371 voix sur 407 votants, peut installer le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement, honorable Vital Kamerhe a prononcé qui discours na ya liboso pour na kotalisa boye. Mes remerciements s'adressent à Dieu, notre Seigneur et notre Créateur, au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, à qui notre peuple a renouvelé sa confiance et à qui encore je rends mes hommages les plus déférents. Je vous demande d'applaudir et le tout-puissant Dieu créateur et son serviteur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de façon frénétique. Je voudrais aussi remercier le peuple congolais et vous, mes chers collègues députés, qui viennent de me charger de conduire notre destinée parlementaire à bon port. En rapport à la situation sécuritaire dans la partie Est-Ouest de la République démocratique du Congo, y compris push manqué ya week-end eleki, président de la Chambre basse du Parlement, honorable Vital Kamerhe Abakisaki Boye. Cet événement intervient au moment où les ennemis de la démocratie ont agi de manière criminelle contre notre État, sémant à l'Est et maintenant à l'Ouest un fleuve de sang dans une aventure de prédation qui n'a que trop duré et à laquelle nous sommes déterminés de mettre fin. Dernièrement encore, nous déplorons l'incursion d'un commando non autrement identifié et lourdement armé qui a tenté en vain de déstabiliser les institutions de la République et dont ma famille et moi-même avons été victimes et nous avons eu la vie sauve grâce à la miséricorde divine. Le psalamiste le dit bien, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit l'Éternel, mon refuge, et ma demeure, mon Dieu, en qui je me confie. Psaume 91. En rapport à une nouvelle législature, Oyo Nengeni Nesengeli, Batambouissa Makambu, Naba élu du peuple, Vital Kamerhe, Azalaki Nabamo, juste. Honorables députés, nous devons afficher l'unité. Et cette unité ne peut se refaire là où elle a été fusillée que par la reconquête de la dignité et de l'honneur, de la noblesse qui accompagne le travail parlementaire. C'est pourquoi je nous invite à plus d'abnégation et de sacrifice, car être parlementaire, c'est doit d'être vécu comme un devoir sacré et non un statut de privilège. Nous devons demeurer aux côtés de nos électeurs, j'allais dire aux côtés du peuple congolais. Nous irons ensemble devant ce même peuple pour lui présenter les résultats de notre travail et il devrait ainsi nous recevoir avec allégresse à condition que nous ayons travaillé profondément à l'amélioration de ces conditions de vie. Donc, Vital Kamerhe, 22e président de l'Assemblée nationale, a succédé ainsi Christophe Mbosso, qui a dirigé l'Assemblée nationale pendant 2 ans, suite à la dislocation de la coalition FCC Cash. Majorité très significative et l'opposition, malgré sa dimension, que de ces débats
de cette dialectique puisse jaillir la lumière qui va baliser le chemin de la réalisation du rêve de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de restaurer à notre pays son rôle du moteur du décollage de l'Afrique subsaharienne. basalaki lokola bakima pe basila nzoka nde bachangea na bango stratégie bolanda bilongi oyo te bokokanisa bango bana mike nzoka nde bakola na kati makasi bana oyo bozali komona ezali ekiri ya miyibi oyo banyokolaka population na place Victoire wana place wana telefone porte-monnaie perrique ezalaka belo soki pe nini ebikaka te mpo okolela bango oyo lelo bakangami grâce ya belément ya la police nationale congolaise oyo basali investigation esika wapi capitaine Honoré azali kokumbela masolo boyoka lisolo neti kaka bozalaki. De notre grande surprise tomoni lelo bana wana ba réapparaître or bana wana nzoka bazaka bana na bandako soki bamoni choc ezawa bakimi bazongi na bandako na bango kwa yake awa biso tolali bazongi lisusu lelo j'étais surpris pendant que nazobenga na ba parking nazosala musala ndenge oyebi chaque matin namona boye bakati chaînette babotoli kabel babani mbango. C'est pourquoi j'étais décidé ya kolabunda bango tina suka nyo moni na keko kota tina base na bango esika bafandaka na basi na bango mibali babimaka koyiba po bamemela basi na bango wana mbongo amiyibi ya Victoire. Et l'opération qui suit c'est traquer tous les voleurs de Victoire. Je vais les traquer jusqu'à la fin. Muyibi na Victoire akozala lisusu te na kotrake bango tina suka na kolala te. Chacun akozonga na ndako na ye oyo azongi te. Et surtout parmi bango bakulu na machete bazali il faut bakende auditora tangu mpe bapesaki bango maloba ezalaki kaka kobeta monoko ye oyo nde auti okata chaînette na tongo mpe na kabelo ye mbote moyibi mbote papa okati chaînette yango mpona nini mpona koluka nini mpe eloni loba bien sombakati masala biso na loyebi ye masala yo ozalaki ngai nalandi yo lela bango me mutakati masala ngai moko nde nalandi yo ti telefone eza kiri ya kuluna ya makala ye aza na kati na makala aza grand colonaire na makala oyo mutu ya telefone mosusu oyo telema likolo héritier telefone eza yo oza na dossier ya telefone bayeki opesa nani eza na maboko nani telema likolo directement bamemi moko bisika wapi azalaka na habitude ya kokende koteka biloko soki ayibi akendaki koteka telefone epai ya mama ya mapa oyo bozali komona tangu mpe batuni mama yo ozwaki telefone oyo wapi ye mpe bandi kobeta monoko bolanda bisika atekaki biloko ya bato entre autres batangi mama na biso oyo nde toye directement tozwi telefone yango eza telefone ya bato bayibaki ozongisela mokolo na ezalaki lobi na butu ozongisela mokolo na ayaki kotekela nga alobi aye moko na butu na ba 23h siko mama moto atekeli eloko alobi ya ye mais kode ayebi te touti kozwa ngo nde ya technicien po olongola kode soki eza eloko na ye akopesa ona kode mais siko mama même siko mama ya komona moto aya kotekela telefone omeki telefone te olungoli code te ozimba moko opesi ye mbongo pourquoi inde bamemi bango nyonso na commissariat urbain ya Funa avant ya kotransférer bango acquis des droits. Allez, mettez-vous. Tala!
Mon capitaine honoré awana victoire musala kitoko musala ezali komonana population pe bazali ko témoigner boyende ezalaka. Yeke yo. Hongrie, Danemark et Pakistan, 3 États et Europe et Asie du Sud bauti ko accrédité, ambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire na bango, non résident na République démocratique du Congo Lobieleki, plus précisément mokolo ya jeudi 23 mai 2024 au cours ya cérémonie moko protocolaire et sika wapi rituel ezalaki respecté à la ligne. À tour de rôle, les 3 diplomates présentaki ba lettre de créance na bango na mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Mutu ya liboso ezalaki Bongo Zolt Messaros, ambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire ya Hongrie accrédité na République démocratique du Congo avec résidence na Nairobi na Kenya. Et sika wapi azali ko représenter également mboka na ye depuis 2020. Na livre d'or, diplomate hongrois atalisi volonté ya mboka na ye pona ko redynamiser ba relation entre République démocratique du Congo pe Hongrie na yango batalisaki pe posa ya ouverture ya bureau diplomatique moko na Kinshasa depuis année eleki pe batalisaki ki Hongrie a accordaka chaque année 10 bourses d'études na ba jeunes congolais. Diplomate de carrière Oyo Asala déjà depuis plus de 10 ans na ministère des Affaires étrangères ya Copenhague pe na étranger, Madame Sidno Widing azali deuxième personnalité ya koyamba mana mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti Danemark pe ako représenter mboka na ye na qualité ya ambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire na République démocratique du Congo avec résidence na Kampala na Uganda. Isengeli boye bake aserva mboka na ye Danemark na ba chancellerie ebele na Afrique. Ambassadeur Widing azali détentrice ya maîtrise en sciences politiques. Diplomate danoise akomaki pe na livre d'or po na kotalisake mboka na ye ezali na posa ya entreprendre ba relation privilégiée na République démocratique du Congo. Enfin, fanfare ya garde républicaine et betaki lisusu po na monsieur Mourad Basser, ambassadeur ya Pakistan oyo ayaki pe ko présenter ba lettre de créance na ye na mfumu ya ekolo République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton, lokola pe ba misusu Mourad Basser akovanda libanda ya Kinshasa, plus précisément na Harare na Zimbabwe. Nouvel ambassadeur ya Pakistan na République démocratique du Congo, azali titulaire ya maîtrise en sciences de défense pe études stratégiques ainsi que diplôme pré-doctoral moko na master ya philosophie pe na ba relations internationales. Hey, yo! Ah, tozana bibwa précisément na Singainga. Basambi population na ndenge ya kosakana te na butu ya Lobieleki, tozalia wana quartier Singainga na bibwa na commune ya Ntele, esika wapi ba krima veut dire ba criminel, ba koteli batu na banda coupe basali ba dégâts buza na idete. O eza place babukaki pona kokota pona kosaboter bandeko. Botala. Neti awa na ndaku oyo bozali komona bato boli lidusu ya munene na mir pe bakoti population moyen ya kosala eloko ezate po selon information tozui sur place bazalaki na minduki pe na ba uniforme ya la police. Bapandi biloko nyonso na ndako oyo etangami kombo valise bino moko botala bazui biloko nyonso batiki eloko te bazui penza nyonso oyo kaka nyonso. Kasi ya pasi ezali ke non seulement bayibi nyonso bazui nyonso bazalaki na yango posa kasi ba viole lisusu bana basi oyo bozali komona moyen ya kolakisa bilongi na bango ezali te bino moko bo comprendre kaka.
oyo bozomona lali tozozwa ye na makolo mpo na sécurité na ye ndenge bomoni ye alali boye baviole ye na basoda wana baye plus de 50 policiers bilongi tala ndenge bavandi bango mibale mpo na sécurité na bango tozwi bango na bilongi te. C'est terrible. Yango wana tolance message oyo epai ya ministre intérieur son excellence Peter Kazadi. Tala insécurité ndenge eza komata na mboka. Bato baza lisusu na kimia te, tala yo moko ndenge bapanzi biloko. Bato baza lisusu na kimia te, basoda vol mais armé. C'est-à-dire bayena minduki plus de 50 personnes pour na ndako moko. Bamati bamisusu bamati likolo ya nzete mpo na batala banani baoyo bakoya mpo baya ko intervenir bakotela bango. Eza ndako moko te bakoti plus de 6 ndako. En tout cas, to sengi intervention na bino botina ba police ba policier bo baza compétent pour na ko battre la paix. Quelques personnes tokutaki sur place basali témoignage oyo. Tokuti na la police tokekuna pona ba policier ba ko intervenir. Tokuti policier moko ya mwasi baboyi ke akoke ko sala ndenge dini. Donc policier moko na kati ya bureau. Défense zala kite. En tout cas to senga rapport ba policier. Ye moko mukolo ndaku pe abakisi boye. Côté plus de 50 personnes ba violé moi aussi. Ba yaki bazo benga mama obengi su na toti. To yaki na ndako oyo poto zo mbongo to zumbongo. Ni basale ba ngaba sala. Abi mobeno abiki balongolinga na alliance. Bisa de ko elembo ni ko bo o raté mobile na. Mbongo na nini na sana bopa. Poti ata intervention na bino bana ngaki su baza ya ko violer bango. Batike bango nini na nzoto semasi ya mabe na nzoto. Bani nzoto na bango amebali bakosi na munoko mwana na ngai ya mwasi. Salte maya mibali basope na kati ya munoko. Yoka sabotage. Papa sabotage ya ndenge wana. Sabotage ya ndenge wana na okota ko tute. Nifaki na ndako nyoso bakena nyoso. Ndako bapasoli pasoli. Bongo nini batinda ko na baya kozo. Bazu yango te. Papa vice-premier ministre et intérieur et sécurité, maître Peter Kazadi Kankonde, mon général Blaise Kilimbalimba, commandant y a la police en charge ya ville ya Kinshasa, mon général Mania Chani, commandant y a Légion nationale d'intervention, Mokonzi opération Panthère Noire, Awanabibwa, population Bazali Kosenga, Kakelo Moko, sécurité na bango. Na dossier Oyo, balingi pe komona clair, banquette et salam. Dossier à suivre. Intervention koto yo met fois toyebisa abino makambo yo. Toyebisa abino makambo yo met fois. Sikoyo yango ya fréquence. Tolingi to mon intervention abino. Merci pour la confiance et fidélité. Solo la plus Mokola Lelo. Et comme il y a souka bosepelaki, naba image bopesa merci na Serge Lokondo pe Jacob Kayanda bazalaki na sima caméra régie finale et simamaki na main de maître ya Jérémy Foueta. Bamata bakita babal kolmabele fils maniboika machine na préférabino. Ekeyo.